Pasize tuteti lomba Mubisangu bisibuye mipunga Beno balongo beno banekalunga luambila. Bungisa na yo mbongo, bungisa na yo ndako, bungisa na yo bilei, bungisa na yo kasi ko bungisa te makanisi. Pamba te makanisi nde ezali ebandeli ya maso na kozala ya moto. Mbote mingi na bino baye baso bozuli bako ya kolanda vuva mu television, pe na bino baye bozuli susu libako ya kolanda emission na bino bolingaka mingi makanisi ya bato. Nenge tolobanga no tango nyonso moto nyonso na kati ya mokili azanga te makanisi ya kopesa to pe ya koyamba. Yango tala tina emission o makanisi ya bato eya lisusu liboso na bino na tina ya kokumbela bino manaka ya kitoko, ya kokumbela bino mai ya kitoko o ekosala ete ekoka lisusu kolamusa bongo makanisi na biso. Pamba te moto o abungisi makanisi na ye azali moto o atika lisusu te na tina liboso ya bato. Azali moto o tobengaka biso banso moto ya liboba. Pamba te kati na ye mai ya malonga ekotikala lisusu komona te. Bomoi na ye etikali kaka mvualangani na pitakani. Pamba te makanisi ya malonga na kati na ye etikali lisusu te. Matondo mingi toyebi ete bozali ebele o bozali kopesa biso confiance na mission kitoko o bino bolingaka tango nyonso makanisi ya bato. Toyambaki bongo ba félicitations na bino, toyambaki bongo bino babosenga na bino o botalisaki na nzela ya numéro bobengaki na Vom Télévision kolandela ba émission o dozali kosala na makanisi ya bato. Kasi biso pe tolaki bino be mission o botindeki biso ba message to bandela ndakisa émission to lekisa oyo tolobelaki considération ya ba village na biso toyambaki yango. Mais to promettre bino to ko bengisa ba vrai villageois pe ba vrai kinois ba koya lisusu ko commenter par rapport ya émission wana. Kasi lelo to memeli bino émission mususu. To memeli bino thème mususu. Lelo to kolobela tina ya kombo na bomo ya mutu. Bato ebele lelo bazali kopesa kaka kombo bipesela. Aboti mwana zui kombo apesi kaka oye sepelisi ye. Nzoka nde kombo soki tolobi to limbola yango kombo ezali eloko o ezali kotalisa bomoto ya moto. Pamba te na nzela kaka ya kombo ekoki ko déterminer race na yo. Ndakisa soki balobi ke ntimba obika o eza kombo ya bayindo. Soko lobi Jérôme o eza kombo ya loposo pembe. Soko lobi Youssouf o ezali kombo ya barabe. Soko lobi ndakisa Changlai o ezali kombo ya basiatique to ya peau jaune. Donc elingi koloba ete kombo ezali eloko ya motu ya makasi na bomo ya moto. Ezali eloko o toki kozwa ngo na petete. Yango ebele ya bato akanisaka lisusu te. Bakoma kopesa kaka kombo na sentiment, bakoma kopesa kaka kombo lolenge o ya kaniseli. Mais lokola émission oyo babengaka ngo makanisi ya bato. Lelo toye poto kabula na bino makanisi na mai o etali bongo kombo. Solo bandeko balandi vuva mu télévision o ezali bongo etando ya bwanya, etando ya mayele, etando ya bosomi, etando o eyeli lisusu kolamusa bayindo na pongi. O elimboli ete ezali kozongisa biso bayindo na ba valeur na biso o bakoko na biso bazalaki nango yambo mopaya akoka bongo koya na kati ya mabele na biso. Bandeko balandi bakoko na biso bayebaki role ya kombo. Pamba te bakoko na biso bazalaki na boyokani ya malonga na tata oyo akeli likolo na se. Bakoko na biso bayebaki ete yambo moto aya na mokili ya mosuni, moto abandaki liboso yambo kouta na mokili ya molimo. Nzoka na mokili ya molimo esika oyo tata mokili azali oyo bino bomesana mingi kobenga nzambe, yambo batinda moto na mokili ya mosuni, tata mokili abongisaki tata ya mosuni pe mama ya mosuni pona koyambaka milimo oyo ezali bongo kouta na mokili ya molimo eko boko lata mosuni pona kokokisa mission to etinda moko awa na kati ya mokili ya mosuni. Nzoka nde yambo molimo eya kolata nzoto ya mosuni, tata mokili kuna na mokili ya molimo akolekisa molimo wana na recyclage. Elingi koloba ete bakozwa ta ya ko préparer molimo wana. Tokozwa ndakisa moko awa na mokili ya mosuni. Lelo bayindo bazana kokoso ya bisalelo. Lelo bayindo bazana ba kokoso ya bato o bako défendre mabele na bango. Kasi na souci o wana
tata mokeli tango nyonso ayebi ete bayindo bazali ko préparer misuni na boyoka ni ya tata na boyoka ni ya mama tango basangisi nzoto basali nzoto ya mosuni nde tata mokeli ako préparer molimo mobimba po aya bongo kolata mosuni wana nde tata mokeli tango ko préparer molimo wana ako pesa ye mission kolandela ba besoin o ezali bongo na kati ya mokili ya mosuni ndakisa bayindo lelo bazali na kokoso ya bisaleli bayindo ba evantaka te ba créaka te ne tata mokeli tango amoni ete solo bayindo baza na posa ya bisalelo ndakisa ya ba télévision ndakisa ya ba téléphone ndakisa ya ba caméra ndakisa ya biye biso tozali nango posa nde tata mokeli akozwa molimo mobimba abandi bongo ko préparer contenu ya bosenga o bino boza nango akotsa makabo na kati ya molimo wana esima ya kotsa makabo na kati ya molimo wana ako surnommer molimo wana to akopesa yango kombo ndakisa molimo oyo na mokila mosuni alobi ete molimo to ngazokita na kati ya mokila mosuni kombo na ye ekozala ndakisa iluwa bampunina a préparer molimo wana na kati ya mokila molimo a préparer molimo wana très bien apesi ye likabo na ye pe apesi ye identité na ye ndenge kaka tozalaka na betelo sima ya mwana ya kotanga otangi première primaire deuxième primaire troisième primaire ozala identité oyo kopesa na etelo oyo bakotana kati ya bulletin na yo lolenge moko pe na mokili ya molimo tango bazali ko préparer molimo bazali ko préparer yango contenu likabo oyo azali koya nango awa na kati ya mokili ya mosuni likabo na ye na identité na ye na bomoto na ye na kombo na ye et lokola tata mokili azali ko préparer molimo awa na kati ya mokili ya mosuni esika tata na mama bazali o basalaki nzoto ya mosuni to bengi bongo zemi nde molimo wana tata mokili azali ko préparer lokola bakoko na biso bazalaki na notion ya bonzambe bazalaki na notion ya spiritualité vana kati na bango bayebi ete tango moboti azali na zemi bakobanda bongo koyamba bandoto bakomilengela na ezaleli na bango bakomilengela na eleli na bango bakomilengela na etamboleli na bango ya mokolo na mokolo elingi koloba ete tango moboti azali na zemi bandoto oyo ya banda koyamba abanda komilenga pamba te molimo wana tata mokili azali ko préparer mpona kolata mosuni oyo baboti basalaki molimo wana po aya akuta na ba difficulté te kolandela likabo oyo azali koya nango pe identité azali koya nango akotalisa bandoto na baboti ya mosuni to na kati ya libota ete ngai oyo nazali koya bokopesa ngai ndakisa kombo iluwa bampunina bokopesa ngai kombo ndakisa wetukala ntiala bokopesa ngai kombo ndakisa ndundu ntiala kolandela likabo oyo mwana wana azali bongo koya nango potango akoya identité oyo awuti nango na mokila molimo na oyo aye kokuta nango na kati ya mokila mosuni ebalana mpo epermettre ye likabo na ye oyo ya ye nango esila bongo na kokokisama solo bandeko balandi wana toyebi notion ya spiritualité oyo bakoko na biso bazalaki na yango nde kosala ete lokola bakoko bayebaki notion wana bakoko dira période na ye ya mokumba akokebela bandoto na ye po ayebi tango mosusu na ebandeli ya zemi na bokoli ya zemi to na likokisi ya zemi akozanga te koyamba ndoto oyo ezali kotalisa boyei ya molimo wana pe ko bokolata zemi oyo ezali bongo na kati ya nzoto ya nengwa wana ezali bongo notion ya kombo po bakoko na biso bayebaki yango baba te bayebaki ete moto yambo aya na mosuni awutaka nano na mokili ya molimo e badone nyonso oyo ealimataka nzoto ya mosuni eutaka na mokili ya molimo esika oyo wapi tata mokili azali oyo bino bobengaka nzambe na milimo nyonso tata mokili ndenge tolobaki ete akoprepare molimo wana na identité pe na likabo na ye solo bandeko balandi ndenge tolobaki ete mwana oyo akoya kobotama soit akobotama mokili ya molimo na nzela ya bandoto bakotalisa baboti wana to bakotalisa baye bazali zinga notion ya spiritualité wana bakoko na biso bayebaki yango bayebaki ete po moto aya na mokili ya mosuni eza tata mokili nde atindaka ye e baye oyo baza na mokili ya mosuni bakozala ntango nyonso a bonne relation na monde spirituel contenu ya moto oyo azali koya to molimo oyo ezali koya bakoko bayebaki notion wana bakoko bayebaki maye oyo wana
yango komona ete na eleko ya bakoko na biso bana nyonso babandaki kobotama babandaki kobriller na balikabo na bango yango komona ete mabele ya Afrique yambo mopaya aya bakoko na biso bamisalelaki biye biso oyo bazalaki na yango posa pamba te bayebaki notion ete tango moto azali koya esengeli baprotéger ye pe bayeba kopesa ye kombo oyo ezali kobalana na nature na biso. Bandeko balandi solo na kobetela bino lisolo moko oyo etali notion ya spiritualité pe ya kombo. Na mboka kamba yambo fumuki mbangu abotama po dozali pe na sanzea ya mobix na biso fumuki mbangu ezalaki na phénomène moko ebotamaki na mboka kamba. Ezalaki soki mama to nengwa o akumbi mokumba sima ya kobota na to ya kokitisa mwana kufi to mobota kufi na période wana na mboka kamba babandaki susu te kokunda moto akufi mbala moko. Ezalaki na phénomène moko ebotamaki na mboka kamba mopepe ewuti na est eleki na ouest ewuti na ngeleleki na moniele. Phénomène wana tango mopepe ewuti boye eleki boye mbala moko ba mama ya mboka bakozwa maputa na bango babandi kopopola mwana to moboti oyo akufaki. Esima ya kopopola ye babandi koyema nzembo mona monoko na bango kimbangu fula mwana lele. Ti bazoyema nzembo wana ti phénomène wana ezosalema na bango moko bayimboka bayebaki te phénomène wana ezalaki vraiment juste nini. Esima ya mikolo ekosala ete nengwa lwezi ayaki kozwa mokumba ndenge toyebisaki bino na ebandeli ete po moto aya na mokila mosuni tata na mama esengeli bayokana bakutana nsima ya kosangana na bango ekosala ete nengwa akoka kozwa mokumba nde tata mokeli akoprepare molimo mobimba oyo ekoya kolata mosuni wana po na kopesa yango bomoi pe kokokisa mission oyo molimo wana aye nango na kati ya mokila mosuni. Elokola bayindo bazalaki na kati ya pasi ya makasi olo poso pembe akotisaki biso etango lobiko bayindo ekokaki nyongo ya 430 esilaki esengelaki mobikisi ya botama nde tala phénomène wana ebotamaki na mboka kamba. Esima ya mikolo tango nengwa lwezi azwi mokumba ekosala ete tata moboti abandaki kozwa bandoto to mobali ya nengwa lwezi tata kuyela abandaki kozwa bandoto ete soki mwana oyo abotami bopesa ye kombo ya kimbangu. Kombo tozolobela lelo kombo bandeko balandi botire vraiment attention makasi na émission oyo dozali kosala to na thème oyo dozali kolobela mokolo mwa lelo ya kombo po tolobaki ete kombo ezali eloko ya motuya oyo ezali kotalisa bomoto ya moto. Tozongi na lisolo ya mbotama ya fumuki mbangu. Tata kuyela bandi kozwa bandoto ete soki mwana oyo abotami bopesa ye kombo ya kimbangu. Phénomène elekaki na mboka kamba soki moto akufi babane kokunda te bapupoli ye liputa bazoyema na monoko na bango kimbangu fula mwana lele kimbangu kombo yambo ebotama. Tata kuyela nengo aza na zemi to mama aza na zemi azolota ndoto soki mwana botami pesa ye kombo ya kimbangu. Ekolala kolamuka ekosala ete sima ya mikolo tango nengwa lwezi alingaki abota to tango akobota ekokaki aboti mwana ya mobali bapesi ye kombo kimbangu. Phénomène oyo elekaki na mboka kamba kimbangu. Tata kuyela kolamuka na ye mwana oyo akobotama kimbangu. Mwana oyo abotami ifalazwa kombo kote ya tata to kote ya mama ndenge ezalaka ezaleli na biso bapesa ta kombo kuyela to lwezi me mwana ngo oyo abotami bapesi ye kombo ya kimbangu. Tozongi na ebandeli ya émission na biso ndenge tolobaki molimo oyo bapreparaka na mokili ya molimo eyaka na mokili ya mosuni contenu ya mission oyo bapesi ye. Nzoka mission ya molimo oyo babengaki kimbangu na identité wana na likabo wana eyaki na mokili ya mosuni po ekokisa lobiko ya bayini. Nzoka kombo wana kimbangu ezali kombo ya mobikisi. Bandeko balandi omoni mission rôle ya kombo na kati ya bomo ya moto.
tokosuka na kombo ya Fumuki Mbangu te. Même mobikisi ya bayuda yambo abotama balobi ange abimelaki Marie. Ayebisi Marie ke mwana oyo kobota pesa ye kombo ya Emmanuel oyo elakisi Dieu parmi eux. Nzambe kati na bango. Omoni rôle ya kombo. Donc toyebisaki bino ete yambo moto abotama na mokili ya molimo ba préparaka identité ya moto. Po ba yebi ke kombo ezali ko jouer rôle moko ya motuya ya makasi na kozala ya moto awa na kati ya mokili ya mosuni. Kombo ezali eloko oyo ezali ko simba communication spirituelle ya moto oyo azali awa na esika oyo yautaki na mokili ya molimo. Mobikisi ya bayuda yambo abotama ange abimeli Marie. Ayebisi eke mwana oyo kobotama pesa ye kombo ya Emmanuel. Po bayebaki rôle ya kombo. Po bayebaki ete kombo eutaka na mokili ya molimo na kati ya mokili ya mosuni nde eyaka kokokisa mission oyo ye bapesi ye kolandela pe kombo oyo bapesi ye. Bandeko balanda kobetela bino ndakisa ya misato oyo ezali histoire vraie na kati ya libota na ngai. Mama oyo aboti ngai yambo abotama koko na biso ya mwasi esika azali molimo ne pema na kimia koko ndiengu abane ko simba bana ya basi te. Soka boti kaka mwana mwasi bokono moko ekozwaye ekosala ete tolo na ye ekokauka. Mwaya kwa suko pesa mwana mabele ekozala te. Ti mwana wana kobela bokono kino akokufa. Soka boti mwana mwasi ebane kosala mabungu. Esima ya mikolo lokola na période wana bangunza ya Fumuki Mbangu bane kosala ezalaki na bonzami balobi nga nzambi tonsi. Bangunza wana bayaki na mboka epa ya koko na biso na mboka Kinzala. Baye bakuta na koko na biso ya mwasi. Baye bisi koko na biso ya mwasi toyoki pasi tango tomoni yo. Mais tika komitungisa okozwa zemi okobota mwana. Mais mwana oyo kobota akozala mwana ya mwasi. Pesa ye kombo ya Ntemunza. Koko na biso yoki pe bangunza wana kisoki oboti mwana ya mwasi na pesa ye kombo ya Ntemunza. Koko na biso azaki na mokumba kolala kolamuka koko na biso aye kobota mwana ya mwasi. Etango aboti mwana mwasi esika oyo azongisa makanisi na ye na kombo o bangunza bayebisaki ete mwana oyo kobota pesa ye kombo ya Ntemunza. Bitumba ekoti kati na koko na biso ya mwasi na koko na biso ya mobali esika pe bazali molimo na mwepe na kimia koko kiaba. Koko kiaba linkaka mwana azwa kombo ya Landu Ndundu. Koko nyonga bite mwana oyo bangunza babaki to pesa ye kombo ya Ntemunza. Abite mwana ofo komeza kaka Landu Ndundu. Kombo ya nonga moboti ya koko na biso, koko ya mobali. E bapesi mwana wana nonga moboti na biso kombo ya Landu Ndundu. Esali ete bokono wana oyo bane kotungisa koko na biso ya mwasi koko ndengu ezongi lisusu. Nde koko moya pesa susu mama na biso mabele ezalaki te mwana bandi lisusu kobela. Libaku ya malamu bangunze yango baye lisusu. Bayebisi koko na biso ya mwasi. Me biso do yebisaki bino. Soki oboti mwana pesa ye kombo ya Ntemunza. Boni yo pesi ye kombo ya Landu. Na mawa ya bangunze ya Fumuki Mbangu yeleko wana ya nzambi tonsi. Bayebisi koko na biso bon bokoya tokosalila bino losambo to cérémonie. Lokone leko wana mondele atelemaka makasi soka ekimine bozo sambela bokoko abane kosala mingi ba déportation. Soki boza ya Congo central alongoli bino na Congo central akena bino na Kasai to akena bino wapi. Abane kosala mingi mayo wana to akangi bino atie bino na boloko. Nde bangunza wana bakomema koko na biso na zamba na butu. Bake kosala koko na biso losambo. Basala koko na biso losambo mikolo misatu. Babane kosala losambo boy. Soki baye bakotimo na libulu. Bazwi mama na biso na bobebe na ye bakotisa na kata libulu wana batie matiti likolo bapelisi moto babandi kosala losambo. Premier jour basali losambo eleki. Deuxième jour basali losambo eleki. Troisième jour tawa bandi kosala losambo mama na biso alongwa na libulu o batiaki ye amata pou
sake moto abimisa ye bangunza wana bayambi mama na biso basali ye batie ye boy to ndenge bataka mbasi batie 3 fois na likolo esima ya kotalisa ye 3 fois na likolo esali ke ba flacon ya bakisi ebimi na zamba isika o bango bazalaki bapesi koko na biso ya mwasi bazongi na mboka bimela me bozongisa mwana oyo na kombo ya Ntemunza e koko tango ameli azongisi mwana na kombo ya Temunza koko na biso azongi na santé ya malonga oyo esalaki ete mama na biso pe akoli kino lelo ti aboti biso batata Ntsumbu Mayimona o lelo toyepe liboso na bino na kati ya Voix télévision etando ya bolamusi bayino na pongi tozosalela bino émission kitoko makanisi ya bato soki nengo moboti na biso soki koko na biso bazangaki lisusu kotosa kombo rôle kaka ya kombo tango mosusu ne mama na biso alingaka za na bomoi te tango mosusu biso pe tata Ntsumbu tango mosusu pe libaku ya kosala émission makanisi ya bato tolingaki tosala yango te rôle ya kombo bakoko na biso bayebaki notion ya kombo bayebaki rôle ya kombo bayebaki ete tango mwana azobotama bako attirer attention na environnement na bango na bandoto na bango na bizaleli na bango bapesaki kombo bipesela ke bayebaki kobatela kombo na biso bayini pamba te tango mosu bana mosu babotamaka mwana mosu akoki kobotama kolandela période na ye ya mokumba pesi ndoto te mais tango kaka botami événement moko eleki oyo esali ke mwana wana esengeli azwa kombo par rapport ya événement oyo eleki bana mosu bazwaka kombo ndenge mobotaki kobota tango mosu aboti na kati ya zamba mais sali ete kobotama na kati ya zamba tango aboti nyama mosusu ya kanda to nguma ye alingi mwana oyo wana esima ya nguma kolinga mwana oyo wana moboti azangi makanisi lolenge nini akoki kobikisela mwana na ye oyo balingi tangisa na nyama ya kanda me okosutuka boye mboloko moko ayaki aleki esika nguma oyo alingaki mwana nde nguma akotala bi te esika oyo nalinga mwana oyo nalanda mboloko mpo nalia ye nguma akofongwama alandi mwana oyo wana emboloko elingi kolobaki mboloko abimi sacrifice mpo na koprotéger bomoi ya mwana oyo wana automatique mbala moko mwana wana kombo na ye fe koma mboloko yango komona bana mosusu na kati ya bayindo okuta bayindo mosusu baza na kombo ya bamboloko bayindo mosusu baza na bakombo ya banyao bambumba bazali bandeko so kombo bambumba donc limoli ete tango mosusu nyama wana ayaki po abikisa koko na bango to moboti na bango to ye moko pe mwana na likambo moko songolo automatiquement kombo ya ebwele wana ekomi kombo ya mwana pe komi ekila na bomoi ya mwana wana ekomi totem na bango bandeko balandi rôle ya kombo mwana mosusu apesi pe kombo te tango mosusu na botama na ye mais lokola bakoko bayebaki notion ya kombo bakozela basanza misatu po bayebi ke na intervalle ya 3 mois mwana wana akozanga te kopesa kombo na ye po bakoko bazalaki na notion ya spiritualité bayebaki koprotéger bakombo na biso po bayebaki ete kombo ntango ezopesama epai ya moto ezopesama kolandela mission oyo ya ye nango awa na kati ya mokili ya mosuni mais lokola mopaya ntango aye na mabele na biso azalaki trop malin ayebaki ke kombo ejwaka rôle ya makasi na bomoi ya motu kombo nde ezali kotalisa bomoto ya motu mondele ntango aye na bonzambe na ye wana oyo pana ezalaki bonzambe mais pai na biso ezalaki bondoki lokola yebi ete ntango moto ayaka na kati ya mokili ya mosuni mission oyo yazwaka na identité oyo utaka na mokili ya molimo esengeli ebalana na mokili ya mosuni topesaki bino ndakisa ntango moto akendaka etelo ntango atangaka aza na identité oyo apesaka na etelo ndakisa alobi ke kombo na ngai ezali mbuya basunga ndakisa kombo na ngai ezali mayambu malela
moto atangi na identité wala tia ko silisa kelas mokolo akende ko luka musala akomema kaka diplôme na yo wana. Mais soki sali ke moto oyo akeko luka musala apesi kombo mususu na kati ya musala tango bazwi bango mokolo akende ko présenter dossier bakotala kombo oyo apesaki na dossier soki balani. Mais soki balani te baloba te dossier oyo nango eza faux bakobengana ye na musala. Mopaya yebaki notion wana ete kombo ezali eloko ezali kosimba communion ya moto, union ya moto, boyokani ya moto na monde physique na monde spirituel. Netango mopaya ye abandaki nanu yambo na kobatize biso pe kopesa biso bakombo na bango wana ya bapaya. Ndakisa moto azalaki lenga ntiala bakopesa ye kombo ya Willy. Babengi yango bakombo ya Nzambi. Moto azalaki ndakisa Madiesi Lema bapesi ye kombo ya Derossi. Ba François, ba Paul, bango babengi yango bakombo ya Nzambi. Bandeko balandi ozomona mopaya azalaki très malin mondele. Po ayebaki ete kombo ndezali kosimba boyokani ya malonga ya moto esika oyo utaki na mokili ya molimo esika oyo balikabo boyokani ya malonga source ya sagesse na intelligence ya nyonso eutaka babani nanu kobebisa communion wana bakati relation ya musisa na nzete pamba te bakoko na biso babeki ke kombo eza sacré kombo ezali eloko ezali kosimba boyokani ya moto na mokili ya molimo na mokili ya mosuni etango mondele ya ye alobi eloko liboso asalaki nanu ya kobatize biso pe ya kopesa biso bakombo na bango ya bapaya yo kanisa ezalaki pam okazezaki eloko mo ezanga ntina po ayebaki ntango tokopesa bango bakombo ya bapaya automatiquement tokati relation ya nzete na mosisa yango komona ntango babatizaki mokonzi nzinga ku bapesi ye kombo ya Jean. Po bayebaki ete ntango azwi kombo ya Jean automatiquement badonne oyo azalaki na ndenge topesaki bino exemple ya moto oyo apesi kombo mosusu na musala mais amemi dossier oyo pesa na kombo mosusu tobandi moto abongo bakolongola ye na musala to bakobengana ye ebiso mpe ntango toyeki na mokili ya mosuni bakoko na biso tata mokeli ayebaki ete kombo na yo Mbuyi, kombo na yo Ntsumbu, kombo na yo Nkabilondi, yango bapesaki biso. Mais yo ye na mokili ya mosuni lokola mopaya bebisaki apesi biso bakombo ya ba François, ba Jérémie, ba Rossi, ba Caroline, ba Clémentine, ba Rite, bapesi biso bakombo wana. Automatiquement tant que tu as combo wana tobimi mbala moko na faux identité elingi koloba ete balikabo nyonso oyo tokutaki na kati ya mokili ya mosuni moye kwa suko mona na mokili ya molimo moye kwa suko mona na mokili ya mosuni eza te mbala moko biso bayindo bado ine na biso ba valeur na biso ekomi étouffé oyo kosala ete mopaya akomi nde koniata biso. Pourtant bazali ko benga yo Tsumbu Maimona. Tango bazali ko benga yo Kankonda. Ezali ko lamusa lisusu esika oyo utaki na mokili ya molimo po bakoba ko bakisila yo bwanya pe mayele. Boyokani wana ya malunga. Ozali ko lamusa lisusu Kankonda ya mokili ya molimo esika oyo utaki. Metango yo ye na mokili ya mosuni bazali ko benga yo François. Opesi mawa na Kankonda ya mokili ya molimo opesi mawa na ndiengu ya mokili ya molimo opesi mawa na mayambu ya mokili ya molimo opesi mawa na kesa ya mokili ya molimo etango bango bazwi mawa moyeba bakisila yo boyebi ekozala te yango komona de plus en plus biso bayindo tozomema bakombo ya bapaya ba François ba Jérémie ba Joseph bakombo so tozomema et ça là que biso bayindo tozo kota de plus en plus na kati ya souffrance kombo kaka bandeko balandi bakoko na biso bayebaki rôle ya kombo
tokozongisa bino mwa moke makanisi nsima. Président Mobutu kino batikali kozonga na mokili ya molimo batikalaki lisusu kozala na prénom te. Nsima ya kokende na ye Chine kokuta na Mao Tse-tung kozonga na ye awa na politique ya retour à l'authenticité asosolaki ete kombo ezali kojouer rôle ya makasi na bomoi ya moto. Et puis apesaki ndingisa bayimboka balongola ba prénom ye moko azalaki ndakisa ya yambo. Asalaki pe interview moko na journaliste ya mikili ya bapaya aza belge o atalisaki bango rôle ya kombo pona nini bino bozwaka bakombo na biso bayindo te mais biso bayindo tozwaka bakombo na bino. Kasi bandeko balani o eza voir mu télévision awa tolobaka na ba preuve totike sika na régie ba balancer biso élément wana. Président Mobutu asala interview na journaliste belge o alobela rôle totina ya bakombo esika na régie tokutani na sima ya bililingi oyo. L'authenticité, c'est quoi? D'abord, pour nos Zaïrois, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Le Belge, pour moi, doit être un authentique. Le Français doit l'être aussi. Tout comme l'Anglais, l'Italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Je crois que c'est vraiment clair. Et ça nous permet à nous aussi, je vous le dis sans complexe, mais nous devons, nous autres anciens colonisés, nous décomplexer aussi avec cela. Éviter tout ce qui nous a été légué, qui me paraît à moi franchement être une espèce de coloration. Tant qu'à faire, Monsieur le Président, on peut dire que les Zaïrois aujourd'hui recherchent leur personnalité et qu'ils préfèrent le prénom d'un de leurs ancêtres que de s'appeler comme il y a quelques années. Être ce qu'ils sont, tels qu'ils sont, mais pas comme on voudrait qu'ils soient. C'est tout, c'est ça l'authenticité. Est-ce qu'à travers l'authenticité, Monsieur le Président, je vais un peu enchaîner, vous avez fait allusion aux prénoms. Mais les prénoms, comme vous le savez, c'était des noms propres de certaines personnes qui ont vécu comme vous et moi dans ce monde. Et l'Église catholique elle-même baptisait comment? Pendant plus de 1000 ans. On venait trouver n'importe qui. Mobutu, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. François, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après plus de 1000 ans d'existence que l'Église a trouvé que certaines de ces personnes auxquelles je fais allusion ici se sont très bien comportés ici-bas. Bon, ils sont canonisés, ils sont saints, ils sont au ciel. Bon, leurs noms devenaient des prénoms. Alors, moi, voyez-vous, je suis zaïrois, africain, bantou. Comment voulez-vous que je puisse porter un nom juif, moi qui ne suis pas juif? Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom zaïrois? Et pourquoi moi? Croyez-vous vraiment que ce serait intelligent, pensable de la part d'une jeune fille de mon pays de porter le prénom de Chantal, de Marie-France, de Marie-Flore? Ça veut dire quoi? Voilà. Monsieur le Président, est-ce qu'à travers cette authenticité... Tu t'appelles Toby. Je veux te l'entendre dire. Tu t'appelles Toby. Tu vas apprendre à dire ton nom. Je veux te l'entendre dire. Quel est ton nom? Kunta Kinte. Quand le maître te donne quelque chose, tu dois le prendre. Il t'a donné un nom, un très beau nom,
Toby. Et ce sera ton nom jusqu'au jour de ta mort. Je sais que tu me comprends. Je veux que tu dises ton nom. James? Je veux t'entendre dire comment tu t'appelles. Tu t'appelles Toby. Quel est ton nom? Kunta. Que Dieu aide ce pauvre petit. Ils vont le fouetter à mort. Comment tu t'appelles? Dis-le. Toby. Qui es-tu? Dis ton nom. Comment tu t'appelles? Toby. Ouais. Dis-le encore. Dis-le plus fort que tout le monde entende. Quel est ton nom? Toby. Mon nom est Toby. Voilà un bon nègre. Bandeko Balandi, to witi kolanda. Est-ce que le président Mobutu a salé qui sentiment? Est-ce que le président Mobutu a yeba qui te mayazali ko sal? Te. Président Mobutu a limoli mo paya o malam. Abi pona nini bino. Bozwa kate ba kombo na biso ba ino. Okotikala jamais kokuta. Mundele moko kombo na ye. Ntimba maswama. Asate. Okotika kokuta te mundele moko kombo na ye Luki Fimpa. Asate. Okotika jamais kokuta arabe moko kombo na ye Nke Santiala. Asate. Okotika kokuta jamais chinois moko kombo na ye Makumbu. Na pesi bino mbote mama Bokika. Azate. Donc moto moyindo akoma na ekaka lokola mbua. Tala président Mobutu esika oyo amemaki lisusu makanisi na ye. Soki baye oyo eleko wana ya politique à retour à l'authenticité. Batosaka président Mobutu. Mais le lelo fumuko sokia mzala pana na Angola. Balobela nsuli kama ba prenote. Mais le balobela ngote. Mais le lelo pe biso ba indo toza esika mosusu. Mais kozanga botosi ya mayo wana. Ozomona. Kozanga kotosa mokonzi. Président Mobutu botosa kiete. Ye moko ti atikali kokufa. Atikali jamais kotika la source na kombo ya bapaya. Bandeko Balandi. Ezaka ka liseki. Ezaka ka blague. Ezaka ka kozanga tina asosolaki rôle ya kombo tango utaki epai ya moninga na ye na mboka Chine. Bandeko Balandi pesaka mawa. Epesaka pasi. Lelo moto moyindo akoma na eka lokola mbua. Ndenge ezalaka ke soki mbua azalaki pai na ngai ndeko moso asombi soki pa na ngai azalaki ndakisa milu moto moso asombi apesi kombo Max. So moto moso pa sombi apesi kombo Silanduku po azala eka mbua. Donc moto moyindo soki akoti na christianisme au frère Jérémie. Soki akina Islam oh Youssouf, oh Issa, oh Mohamed. Na christianisme écoute kolobate yoka ba kombo Jérémie, François, exaucé kombo ya Nzambe. Donc bokese nezate mbwa ozaki pa na ngai ezaki milu kuna akomi Max, kuna akomi Silanduku moto moyindo akoma bongo. Mais botuna mutuna pona nini soki moyindo akoti na christianisme balobaka ta ono soki babatize na kombo na bango kuna ya basantu na bango ndenge mokonzi Mobutu
esika bazali molimo pe manakimia ndenge ba répondaki journaliste wana pona nini soki kombo eza na tina te na bomo ya moto il faut bapesa ye kombo ya François o kombo ya Nzambe faut bapesa ye kombo wana François Jérémie yo kapetolo babeta alors kombo na onani o nga kombo na ngai Jérémie frère Jérémie yo chimanga te o te chimanga na kombo mboka o tala degré ya bato tala makanisi ya bato donc kombo ya mboka elongwa Congo kombo ya mboka e kombo ba kombo dozaka nango o ko benga nga na kombo mboka te mais yo kombo mboka ezaka Congo yo kombo mboka lobaka kombo ya nini o benga nga na kombo na ngai ya ndako o ndako so ezaka na kombo biso bi bandako ezaka ya ba deux toitures ya ba 6 niveaux ya ba 7 niveaux ba ndako to yebi wana siko kombo ndako ekoma sous Jérémie tala degré ya makanisi ya bayendo lelo tozolobela kombo bandeko balanzi ndenge tolobi ete moyindo akoma mbwa yoka tolo babetaka kombo na nga Jérémie nga kombo na nga François nga héritier nga ide big nge mfula to nini o nga Yusuf nga Abdul Majid nge mfula to nini o nga kombo na nga Chang Lai Nching Chung Nchani Chin nge kaka isa nini esa si bomona chinois moko kombo na ye Chitwakadi azaka te chinois Chitwakadi azaka te so mona chinois moko kombo na ye Malela Ntsumbu to Malela Mampongo azalaka te so mona chinois moko kombo na ye Mukendi Chinemu azalaka te so mona arabe moko kombo na ye Mololai Kabilondi azalaka te so mona arabe moko kombo na ye Timba Makunza Matadi Kikanka azalaka te na tomona te mundele moko kombo na ye o Tatambala Matsadila bazalaka te o Mobwangi bazalaka te mais pona nini kaka biso bayindo tokoma kokumba kaka bakombo ya bapaya pona nini est-ce que président Mobutu azalaki na tort te mais balobaka ntango nyonso bazwaka ndakisa ya malamu bazwaka ezaleli ya malamu soki mopaya loposo pembe azozwa kombo na biso bayindo te soki loposo motane azozwa kombo na biso bayindo te soki loposo mosaka azozwa bakombo na biso bayindo te mais pona nini kaka biso bayindo tozwaka bakombo ya bapaya lelo bayindo bakomi tina niveau ya greffage ya bakombo mwasi kombo na ye ndakisa soki wivin wana na kombo bapaya mobali kombo na ye soki Jérémie omona balobi tosangisa kombo po topesa mwana o mwana biso kombo na ye wige ekomi po bayindo greffage ya bakombo o wige o mwana biso kombo ezalaka wige elakisi nini o wivini na Jérémie nge omfula to nini boseki me eza pasi donc bakombo bagreffage ekodi pa bayindo Nelgi odo sangisaki Neli na Ogi bayindo bolimbisi bandeko na ngai kombo ezeloko kosala nango masekiti kombo ezeloko kosala nango masekiti kombo eza eloko ya kosala nango masekiti topesi bino bandakisa misato ndakisa ya mbotama ya Fumuki Mbangu ndakisa ya Emmanuel Nzambe kati na bango soki bayebeki kombo eza ngolo kwa maseki anja lingo bimane marite ayebiseke pesa mwana kombo o Emmanuel po yebaki ke kombo eza lokwa lisekiti to beteli bino pe ndakisa ya kombo ya nenga moboti na biso bandeko balanzi
tosalaka masekite na kombo ndenge tolobi ete kombo eza eloko ya motuya totika kopesa kombo mpo na sentiment lelo mosusu avandi kaka alali alamuki alobi te nga mwana na nga fona apesa kombo ya patron na biso lokwa patron na biso azalaka na mbongo mpo akoma kokabela mwana na nga mingi nga nayebi soki mwana oyo abotami na kombo wana to na kombo ya patron ozopesa ye ndenge toyebisaki bino ete bakoko leso ebeke yambo mwana botama bakotala ndoto bakotala environnement na bango mpo bayebaki notion ya kombo lelo biso bayindo tobebisi bizaleli na biso tobebisi makanisi na biso tokomi kopesa bakombo mpo na baintere mpo voisin na biso azalaka na mbongo mpo tata leki na nga azalaka na mbongo mpo noko na nga azalaka na mbongo napesa mwana na nga kombo ya noko na ngai po akoma kokabela mwana na nayebi soki mwana o wana abotami na likabo ya kozana kombo ya noko ya voisin to ya patron na bino bandeko balandi tokebela na kombo tolongola maseki na kombo tokebela ba faux identité tobongisa makanisi na biso tango mama oza na mokumba tango papa oyebi ke mama aza na mokumba na kati ya ndako na bino esengeli bokebela bandoto na bino esengeli bokebela environnement na bino esengeli bokebela mayemaso oyo bokoyoka na matoi na bino dira ya periode ya mwana oyo aza na kati ya libu bizaleli na bino fumuku soki ya mzala pana na ngola topesi matondo mingi esika bango bazali babetela biso lisolo moko balobi ete moto oyo alingi ayamba bapaya ya motuya na kati ya ndako na ye ata aza na kiti te akendaka kodefa kiti epai ya bavoisin ata aza na basani ya kitoko te akendaka kodefa basani epai ya bavoisin mpo bapaya oyo bakoya bavandaka meme na kiti ya kitoko akokombola mpe zingazinga na ye biso pe lelo baboti bozozala mikumba biso baye tozobota lelo toyeba ete tozobota ba n'importe quel bana te tozobota bana kolandela masakoli ya fumuki mbangu ete bana oyo bakobotama na eleko oyo baza bana oyo bakoya kosala bingunduka oyo kokamusa mokili mobimba mpo na intere na biso bayindo elingi kolobake biso toyeba kobongisa bizaleli na biso ntango oyebi kosala mokumba bongisa ezaleli na yo bongisa eleli na yo ntango ozolala lalaka na makanisi ya malamu mpo ntango mosusu mwana wana akopesa kombo na ye ntango mosusu na zemi ya 2 mois ya 3 mois ya 4 mois ya 5 mois ya 6 mois odi do na katikati to na periode na ye wana oyo azala na kati ya libumu ya mama siko soki yo ezaleli na yo eza ya malunga te soki yo ozobalana te na monde spirituel boni monde spirituel akorevele yo kombo ya mwana akorevele yo te e risque kopesa mwana kombo oyo ebalani te na kozala na ye oyo kobebisa likabo ya bana kati na mokili ya mosolo yango komona lelo bana nyonso bulu yeki na bulu yeki opesa mwana kombo Demitriu opesa mwana kombo Jango yango le tozomona mabe koti mingi na mabele na biso po bakombo bopeseli bana bakombo wana eza bakombo ya bato basala mabe ya makasi na mikili ya bapaya Demitriu Jango Wallace yoka bakombo do bakombo moko ya basase bato bakataka bato ba machete bato babetaka bato masase sans mawa bato bayibaka bambongo ba détournement bato basala yango bakombo wana bakombo ya bapaya bandeko balandi oyo bolandaka émission makanisi ya bato oyo bolingaka émission makanisi ya bato lelo l'émission kitoko boye makanisi ya bato tolobelaki rôle ya kombo bozwa ngo na liseki te boconsidere bakombo na biso bayindo
kopesa ka kombo te po mipesa na sentiment onga mwana nga na wapesa ka kombo selon nga ne na kaniseli te. Observer période nyonso oyo zali na mokumba ata mwana botami na période ya mokumba apesi yo kombo te mais na intervalle ya 3 mois mwana apesa ka kombo na ye na nzela ya événement to na nzela ya ndoto mwana kopesa ka kombo na ye akofinir toujours na kopesa kombo na ye. Ezala bana musu apesa ka kombo to nga botami ba mapasa timba na nzuzi mbuyi na kanku maboso na mangombo mbona mpia bapesi ba kombo na bango tango botami mais komona bia na pesa mwana nga kombo timba te bana musu abota makapesi kombo na ye zinga bana o babota makalinga mana mutolo babenga bango banzinga na chilo babenga bango mujinga apeta abota mina kombo na ye mais bino lokola bokoma na lolendo ya kozwaka ba kombo ya bapaya esika mwana bota mina ye obenga ye timba bokoma kutu ko bongola ngo o denzu nzuzi denzu te bobenga ka bango nzuzi bobenga ka bango batimba bobenga bango bambuyi bobenga bango bakanku po eza kombo aye nango uta mokili ya molimo babota mapasa eza hasard te po bakokola so bapesaka mpe kombo na hasard te po beke kombo eza sacré na bino baebolandi biso soki bopesaki bakombo na basentiment bolongola basentiment mpo na kombo. Kombo eza sacré ezali kodéterminer identité oyo moto awuti nango na monde spirituel mpo na koya kokokisa mission awa na mokili ya mosuni pamba te moto ayaka na mokili ya mosuni mpo na kokokisa mission oyo tata mokili apesaki ye. Bino balandi ya émission makanisi ya bato bino baye bolingaka vuva mu télévision po toyebi ete bozali ebele bolingaka vuva mu télévision bino baye bovandi bobiki nazaka na makanisi ya kitoko oyo esengeli nga mpe na pesa po tolobaka na émission oyo moto nyonso azangaka te makanisi ya koyamba to mpe ya kopesa. Boya na émission oyo makanisi ya bato bobenga na banimero oyo eza na télévision na biso pamba te eloko ya motuya oyo batikelaka mwana to moto ezali boyebi makanisi wana kitoko boza nango boya nango bobenga boparticipe na émission oyo makanisi ya bato toyebi ete bozali mingi bolobaka tata ntsumbu ndenge tokosala ko mpo toya na émission na bino te tata ntsumbu aza maboko ya kofungama mpo na koyamba bino naza vraiment maboko ya kofungama mpo na koyamba bino bino bobenga kaka bakoyebisa bino nini esengeli bosala mpo boparticipe na émission makanisi ya bato eza mbeba makasi liboso tata kela likolo na se ete tozalaka na makanisi ya kitoko me obombi yango mpo okufi na yango eza mbeba ya makasi pamba te makanisi ya kitoko ozalaka nango bato mpe baza na bosenga na yango bayamba yango mpo etonga mpe lisusu bomoi na bango. Ignorance eza mabe makasi kotika mpe baninga na ignorance eza mabe makasi yango moni lelo tolobeli bino kombo eliki ya ezali ndenge tolobeli kombo boye ata na nzela na biso tosengi bino bolongola ta bapreno bolongola yango vraiment bolongola bapreno bandeko balandi tozalaki na esengo ya makasi televizio ezali ngonga po tokoki koloba banda lelo kino lobi tokosilisa kaka te pamba te makanisi esilaka te na kati ya bomoi ya moto soki lelo bolandi biso na kitoko makasi boyi oyo tolobelaki bino role ya kombo na bomoi ya moto na kitoko nyonso bomoni biso ezalaki na bokasi ya équipe technique ya Vuva mu télévision oyo bazovanda bazoluka ntango nyonso nini esengeli basala mpo bililingi ekomela bino kitoko makasi na baetando yike na bino wana tomoni bongo baye bazalaki na nsima ya kamera tata ntimba babengaka bango mingi les superlatifs mais biso tobakisela bango erataka te oyo nyonso kosenga okozwa yango tozongisi matondo ya mingi na directeur ya programme na biso bango baza kokoya bango kuna te
o balekisaka mabina ya bosoto banzembo ya bosoto bafilme ya bosoto awa ya bosoto elekaka te po directeur na biso aza vrai kiyungulu soka bosoto ye eleka te tata Kankondo topesi bango matondo ya mingi na bino balandi ya Vuvwa télévision topesi bino matondo ya mingi na émission makanisi ya bato tozo sepela makasi tango bozo tindela biso ba remarque na bino e monani ya solo bozali kolanda biso tata Iluwa bampunina toyebi ke bozali kolanda biso tata Madien Silema bozali kolanda biso nengo apusi kanda bozali kolanda biso bokoba na kopesa Vuvwa télévision confiance bokoba na kopesa émission makanisi ya bato confiance tango nyonso tobana kokumbela bino makanisi ya kitoko biso na bino tokutani na manaka oyo ezali koya kasi ndenge tolobaka tango nyonso makanisi soki ebongwani soki makanisi ebebi nyonso oyo etikali ezali mvoalangani na pitakani tika ete kimia ya Fumuki Mbangu oyo azali mobikisi na biso bayindo ekoka koyingela na mabota ya bayindo baso Pasi zetu twetilomba Mungu sangu